oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka yo. Bomoko ya mboka. 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 Ndoto na bino. Eza ndoto te pona biso Kabila azali héros national vivant. Eza ndoto te. Ezalaki peut-être makanisi tant on a nous tosalaki yango te, mais officiellement tant on a publié na trophée pona biso eza structure eza reconnue dans l'état congolais. L'état na biso epesa biso ba mikanda nyonso toza reconnu to vandi to sangisi maele kutu tozo koma livre la minute toujours là manjunga ngo malembe to ko récolter ba valeur ba action biloko nyonso ndeko Joseph Kabila sala livre wana to ko promulguer ndeko Joseph Kabila ba romona donc la koyamba binote c'est là si ça y a ndeko Joseph Kabila ngwa tia koyamba binote ayebi binote pendant que ba boulot o baza pemene o ba viola kala o ba pemene ndeko Kabila yo bazi pela ki na viola ba kotika ndeko Kabila bino bokota na cercle. Non, Babourou baza contre Bissotin parce que je salue le SP, son excellence Emmanuel Ramazan Chadari, avant meeting, à Bengakingaï, a félicité Ngalobi, félicitations, mais Nalingi avant tout au Loba, Naïba Nino Roloba, na peuple po, Ezala Makambo, Eza Malamu. Donc on a exposé qui est on a outil Koloba, on a expliqué pouvoir 1+4, une alternance pacifique, Aïpsinga, félicitations, merci. Aux alliés Yakoloba. Non, il est roté. Est-ce que c'est ça le problème? Mais Kabila on se différencier, on se distinguer mais ce qui un jour Kanyaka de Flavien $100 pour na Asbel continuer pas mater que la télévision que ça la nyonso to ça la et c'est bon mais objectif na yango ezalinde to le peuple congolais solo parce que les lois politiques n'ont commis les lois l'ingénieur nous sommes comme politicien comme député à tabac qui machine à voter nous avons commis si politique à mon lelo accessible dans mon union c'est ça l'une de Joseph Kabila d'être limité le bayango n'a pas la bomoto n'a été raison pour laquelle pour Nabiso Joseph Kabila abenga biso te biso te continuer que la Kabila comme état c'est-à-dire les esprits les idéologies les œuvres donc Kabila les état d'esprit l'état d'esprit pour élever alors bah projet nous tout ça la 2020 est-ce que vous comprenez voilà, il faut pas la perspective il y a 2020 to coach to 2021 22 23 toujours qui est vous avez la mécanisme sous à part qu'on élever to peut la projet sous au niveau Asbel Kabila forever pour vu que ça en mémoire de Kabila. Oui, bah projet Zali Belé, notamment Ndenget aussi si couronné comme héros national vivant père à démocratie, Ndenget outil que le gouvernement et bah proposition de ça la calamité, mais ce que gouvernement a aussi un le de l'obité, bah que biso pour finir car na comme ça on a même le niveau gouvernement parce que un jour Asbel Kabila forever pas comme on a député naé, bah ministre naé, même 50 ans après pour na biso to rendre courant noir les alliés vision mais pour na biso titre tambola de que Kabila c'est un héros national vivant père à démocratie d'accord na ngote ayana na etandoike tout ça ngana échange à comprendre que notre raison c'est dans là que père à démocratie azamoko Joseph Kabila alors ba vision na biso ezali aux Zolanda le roi bana changu vraiment ba manifester qui jusque la Congo mobimba oui mais si population na biso mingi vani na changu alors tozo kanisa nzamba kosunga biso kala mingi teti 2023 ko komate so makoke zwami to sala ka monument ya ndeko Joseph Kabila kabani so zo tambola nde to mona ka bandeko Lumumba to mona ka ba président Msuso Baleka c'est bon encore une question peuple azo bato bazo contester que Kabila roza la père à démocratie to ko za héros nationalité ba ebisa biso nanu ba continue no baleka nino bango basala oyo Kabila sali asali pe a été ba o baza ba héros national voilà la combat liberté la démocratie Kondo Etienne Tshisekedi des vrais pères à démocratie o ya bundisi régime nyonso ko bandana Mobutu ko bandana oyo na Mose Laurent de Kabila o eti na ndeko Joseph Kabila tina liwana pour être démocratie à solever la nambo canabiso pour être l'élo dictature makamobele et le vrai père la démocratie d'ali B50 mokomakoba et c'est ce qui doit mouler et si kai mo zali paix à son âme papa na biso peut-être peu pour na âge na biso to benga koko
ayebi que mutoyo a kotisi a vandisi démocratie na mboka Congo ezali Joseph Kabila Kabanga et si kazali ezali ba politicien balingi ko masquer ndeko est-ce que papa na biso Etienne Tshisekedi sika tango ya zalaki na bombo abandi ko combattre dictature oui c'est un combat aux obundi sobi eloko na moni yango eza mabe mais mutu oyo aye kolamba nzungu pe a présenter soso yo banda ko luka banda kala nde Kabila ya banda ko combattre Mobutu c'est Mobutu apesa ka chance ya ko kenda ta ko voter librement nani yo akenda ko voter biso yo to voter na batata na biso nyonso nzela moko c'est-à-dire mutu alambi soso wana c'est-à-dire quoi démocratie za ki rêve ya mutu nyonso wana toujours reconnaître. Et papa Etienne Tshisekedi Sobolobi na bitumbo ya bundito pesa zéro national nenga ba corona ki wana je suis d'accord qu'il est un héros national mais koloba kazali père ya démocratie sika ya zali na maelo ya zalaki na en tant que docteur akobe yango parce que ayebi ke ngai na bundisa ki nde dictature ezalate mais père ya démocratie za génitaire mutu oyo aye ko sala nini ko installer yango nde Kabila na nzela ya ba élection ya liberté d'expression oyo to ko mona mutu alamuki na tonga fingi Kabila azo circuler tala lelo na ba émission na ba YouTube soko fingi Kabila te ba ko tala ote est-ce que nani bakangi nani liberté wana na tango Mobutu ko mona yango te na tango yango moko même ye moko Etienne Tshisekedi bana ko rêver urne ezalaka ndenge nini donc pour confusion père la démocratie c'est Joseph Kabila et la volonté en Zambie ata bolingi était boye bakatika na histoire bongo aza père alternance yenda memi code minier ya malamu yenda pesi constitution démocratique ya liboso mutu ko changer histoire wana azalité yango to lobi Kabila forever après Kabila lelo toki ko attendre ni sous na homme effacé sénateur à vie avant Nishina Rambo amati moto na kene akena Mwanda akena ba ferme na avant atika lokola patriarche topé mboka ils s'attendre na pe vie politique active Kabila ko zala homme effacé pour na bao bazo zelango mawa mingi po biso ba junior petit soki toza ko exister na vie politique lelo topé soki association Kabila forever et botami ezali sur base ya ba idéo ya Joseph Kabila donc kozala effacer pour na et kozala pasi kombo wana na ebité kozala peut-être na 100 ans to 200 ou 3 ans parce que biso ta tozo kola na association tozo la tsara makambo Kabila c'est-à-dire que pour na biso meilleur professeur na politique ya Congo ezali Joseph Kabila alors maté anaye ekoti ngai lobinga na ko lakisa mwana na ngai mwana nga ko lakisa mwana na ye ozomona ke ezali vraiment eloko ya akosila lelo te et puis to senga na nzambe kaka batela ye azali très important o nyonso afutana na Kabila comprenant que Kabila azali très important pour dans avancement ya mboka na biso question ya songi ata ko na lobaki na mission de kangete na ko mona ba communicateur te ya majorité to pe ya o bazalaki ko beta jalelo kinde ko kabesengela tika na 3e mandat même so pesa bango mo Congo aboyi yango bakanga kanda to mona bango tutela baitando ike ato bengisi bango wala bango besele kaki na mission na sana lobelaki yango kasi sikoyo différence des alliés entre Kabila forever Asbel nayo na bande ko PPD data nga PPD o yimo bazali président du parti politique Joseph Kabila est-ce que bande ko bazo mina Kabila forever o ba ça action même entre 1913 de tout le monde a mutuel à niveau il faut nous rappeler pour la population que tout le monde a bopé ça ba cahier tout le monde a entre mino pe bopé ça motombongo ma membre ya Asbel Kabila forever asa mbongo ça dit bozali Asbel bozo sungana mais na kombo Kabila même sur la Kabila té to komona ngo bemo ko Kabila ko pesa mbongo c'est to ya lo ba Kabila pesa mbongo parce que mission population de ko va o pe yango bon siko to ko bakaka na bande ko zone ya parti politique a PPD ba ko zani mission pas Kabila ba ko zo ba ko nommer ba ministre ba mandataire ba ko lia mais ba ko sunga Kabila te pour na ko lobela idéologie ne mozoloba na bino na Asbel boko s'entraider boko sungana mandani ba comprendre de ko Kabila solo ezali ba politique to ba bino ba yi association mutuna na yo ezali mais na tout le monde bongo mona ka yo moko est-ce bande ko zo na Kabila ba o ba na PPD ba ko zo ba juba mandat ba ko zo mo solo ba ko vivre mais pesi mo Kabila mo Congo ba lobela kata idéologie te bula mo na été
bako zasko Fati a nommé bango bango pas ni ba l'organisation FCC ba na Fati béton la cash intérêt kama bomu na bango na bana na bango mais bino boko lobela bozo ba risque bozo ba jeune bilenge ya ko défendre Kabila idéologie Kabila na ba risque nyoso na kino o to bien on a qui pour vie na bino danger entre bino na ba o ba politicien wana o bataka pour ko kosaka ndeko Kabila ba na ba comprendre ndeko Kabila. Bon, en tout cas, place wana mutuna no ezali mo pasi pour na biso parce que nga na ebi que PPRD ezali force ya liboso na politique na biso lona nenga ba parti. Alors koloba ka bazo sungande ko Joseph Kabila te en tout cas naza d'accord te na ebi que bazo sala musala nango eza parti munene soko tangi Joseph Kabila romona nanu liboso PPRD. So tangi Joseph Kabila égale PPRD. Alors ceux qui bamususo babandaka koleka bazo leka lisusu te kolobela po changement peut-être ya mokonzi mboka sika tokosenga na bango bazonga mais ceux qui bamususu je crois bamususu pe bazali wana ezali peut-être santé ezali peut-être déplacement il faut kaka koluka koyeba mais opinion babola bakomona babiki ya bamona na insulté batu bamona na insulté ko défendre de Kabila mais puisque pona kana biso loko na kolobaka ezali boye biso tozomona Joseph Kabila te bon Joseph Mbomoto il faut appeler ça biso poto lobanesi na loba yango mutu lokola ngai soko salisinga eloko oyo na lingité et ça sans conviction nangai et resuka na ngana nzela mais avantage ya Kabila forever is que tout vandi to raisonner to lobité tous aba jeune pour l'avenir ya Congo politicien nani oyo amené Lumumba forever oyo naibi na ozonga o amené combat oyo sali ke biso lelo to s'inspirer na ye ndeto moni Kabila. C'est comme ça, c'est-à-dire que Kabila wana ezate ke ya bomoto pour na ifa pe sabiso yango na lobarake to sala association na biso to mona été to luka été ka a pe sabiso autorisation pour na biso to bi eza légal azali patrimoine national to tcheko mona e so to s'inspirer kaka na politique na bomute mamala mona e ba to bele ba e baraté même temps to mona ka mama na biso ex première dame maman Olive Lembe ba action partout parce que depuis Congo zala na ebi zelana na silisa nam to monate depuis Congo ezala avant maman Olive moto yo abanda ko sala vraiment ba action na ko sunga omoni atana bel tolobi venir en aide aux démunis tozo zo ba valeur wana kaka na kata Kabila pour beaucoup na ngana to mona Kabila pesa mbongo te mais oui Kabila repesa te pour la discipline mais tant que maman Olive va ko sala ba action ko sunga ba veille ba bola ba ofélin et utaka wapi et pas papa nda sala ka donc le na ko yamba bandeko ya obako kabazo tambola l'association maman Olive na base mukolo na yamba bango na ko tuna pe tout le monde maman Olive pendant que ndeko Kabila azali au pouvoir akosunga ti le lo ça on a artiste ba kufi azali ti le première dame a se déplacer ti le lo ça c'est ça tout le monde mais le ndeko Kabila comme un sénateur à vie mais tout le monde maman Olive quand même ko sangisa batu vu de loin problème mutali boso ko dépêcher par ministère na mboka maman Olive kinga na kufi akei avali na se la muté maman mabota marana tout le monde a ko continuer bande nous so biboy bolimbisa mutu na population bako mona te première dame actuelle pour ça nango limbisa même toute la population limbisa nga ya mutu na mais tout le monde maman Olive la population na ba ko la première dame ko pe autaki ko sala zela mutu na bako mona te ndenge maman Olive ko sala lelo yo première dame mbalo akosala ngonde maman Olive donc maman Olive toujours en avant plan ako conduire ko ba msala wana est ako préparer te électorat lobby ndeko Joseph Kabila to pe reka moteba malamu de akosala. Bon, et là on a un peuple il faut maman Denise pe aza ko sala parce que na Noël on a utaki pe comme na ba image mais on sait comment on livre on va pas ni bolingue za la population te population na yebi on a zoloba pour na nini pour défendre coalition ah ni kama coalition na yebi maman Olive azo sala na ndenge na ye mais ça il faut ka ba kokana il faut ka ba kokana kutu na ndenge ya Congo maman Olive aza ya na ye ça so ya azo sala ko lekaleki mabeza te polémique. Oui, ce qui y a sali ko lekaleki eza mabete mais oh question bozo tuna so kaza ko préparer l'électorat non abanda ko sala yango azo sala bongo pour préparer mobile na ye élection va voter OK tant wasilisi balongo na bango pe na présidence bazo continuer kaka ye moko maman lobaki statut na ngande changer na motema na ngai bo moto na ngai tikali kaka nde nzamba sala eza lokola batu wana nde biso tozwa lokola modèle otali mobali mutu malamu
otali mwasi mutu malamu exemple wana. Donc quand je parle Kabila botalaka ba valeur wana ba rassembler kaka bango batu balela baye kolela na bango batu ba mona pasi baye ko mona pasi na bango esengo na bango. Donc eza bato vraiment nzamba tindi to s'inspirer na bango to batela bango malamu nde to batela vraiment que te oyo loko na nga mutuya Kabila azali patrimoine national to batela ye. To batela vraiment donc biso nde toza boye mukolo peuple ko mona kanda na biso po to silikaka te tozwa maelo wane pa na ye moko ye mei to tikala koyoka oyoka ndeko Kabila asala mutu likambo te bofingaka ye midi poko atalaka bino parce que Yesu oyo azalaki mwana nzambe afingaka ye mais après sima mikolo misatu bokomprenaki yo moko uti koloba wa peuple komi kosenga ya zonga bafingaki ye nayebisaka yo les années à venir peuple congolais comprendre que Kabila a envoyé un nzambe pour na Congo échanger pour komona yango voilà bandeko balandi babola yo soto na suka bonne année bobi ndenge bofitaki bana changu pardon le 16 tozana bino bana changu le 16 romone nazo continuer musana nga ko installer ba base te nazo installer ba base avant to kilo le 14 décembre le 16 janvier to ba yusu lemsu meeting musu te wana to ko kende ko installer ba base musuna changu to ko préparer malembe to changu pende dimi Joseph Kabila papa yo mona to kitana ye moko ba yo ya bayo zo miko balade ngana yo to mona ndeko installer base zo bato azali voilà yaka biso de samba voilà bandeko balandi merci beaucoup de mutungisa matin de confirmer tout na metuna population a tout ni motuna angasa songi entre maman Olive maman Denise T et metuna population ndenga na retour na bitu na rapena mandako obitu na bandako ngana tuni population ba bimeto komona maman première dame metoko mona première dame waleki to komona bonabo et metuna population angate so pe ba ko sala so pe ngana ebité bo ya pe na micro population bo informa ka biso poto ba ka pe mais en tout cas la visibilité to komona pesa mo mingité et metuna population bona ne pe bandeko ba beti Thompson et Mati ba fonctionnaire ba fêter ndenge za na raté ba carton pio ba carton soso tambolité bon ba bi mingi ba fêter te ba bi bo kanga senti poto na non 2020 peut-être babi que non Fati Beton à côté pouvoir à ko bunda boka ngana senti voilà bandeko balandi to ko ba ngana ko ba so ezali en côté émission population oyo bomoko ya mboka tozana système ya digital momo bomoko ya mboka oyo bomoko ya mboka bomoko ya mboka bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. 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 bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Kitoko. bomoko ya mboka Bomoko ya mboka.